affaire ya Rita Kimanga na beauté image esenga toya na ba vérité. Bande onanga butika air moko ya kokosa na internet soti butika air moko landaka Rita Kimanga. Rita Kimanga ko sala video lelo aye aulukata sala video Paul babulamu aulukaka kitisa kokete Paul balikamube pour que kitisa kokete. Soki Rita Kimanga oloba ke beauté image okenanda kuna aya na be preuve. Aya na be preuve o elaksa ke beauté image okenanda kuna. Bande onanga to mona video moko o euto circuler na internet na sir totala ki na page moi na 13 ans na Facebook ataki video wana. Video wana e a video moko ya kala. To mona ki pe commentaire ya ye moko beauté image ayaki ko commenter likola video wana keza video ya kala. Biso nyonso to ebi ke beauté image abala déjà coquette. Et puis ataku tu muto azoba. Bande onanga tant to sala banalise, tant to loba il faut to raisonner très bien. Ataku tu babi ke te beauté image za mobali, ataku babi ke beauté image sondeni. Bino bondimi ke beauté image lelo ok na poto aluka ke zonge la susu Rita Kimanga. Est-ce que bondime loko wana ataba lobaka o mibali bazala sondeni. Bandeko totika kokosa. Totika kokosa. Rita Kimanga yeba na te. Rita Kimanga soki beauté image akenda obala coquette te, mais Rita Kimanga na internet azati. Lelo Rita koma ovanda mukie avanda yake afongoli kamera. Mukie avanda afongoli kamera. Soka moni batu batondelie ebele na live. Apo ba makamba buzobe komo bima aleboya na internet bokomo finga. Et à propreté. Il a bien té. Bo finga coquette bo loba, mais coquette o se kabino. Bo moni poste o coquette a posté na Facebook nae. Et lobi est belé. Pona bateau vraiment o batalaka, pona bateau ba yebra makambo. Coquette a posté na Facebook nae. A komika internet. Aseki. Donc aseki bino. Pobo ebi o yele kate. So le Rita Kimanga obeta tolo. Nazongani na beauté image na salibwe. C'est normal. Aya na ba video to monango. Aya na ba video to monango. Et puis banda ye moko Rita Kimanga bando sa ba live. Non na yo kite ka lobi poe moko boyo beauté image kunanga to zongani na lobi loko anate. Et loko ya bimise na munoko na ezaka ke beauté image ana droit sunganga pona mama mwana na ye 600% vie na sunga e 80% vie. O ya bimise na munoko ne yangwana. Mais lelo internet to zui yango to balolo na bande na biso. Lelo internet to zui yango to kotisi yango na bandenge na biso. C'est méchant. Hein? C'est méchant. Eza pasi. Bandero nanga, moko to ya kaka te pona osepelisaka munoko, to pona osepelisaka bafani, to pona oya kaka kolobaka mabe pona mutu mo po oyina mutu wana makasi. Lelo yebana kake beauté image so nyati makone na poto. To mona Rita Kimanga bando lobaka makamba bidobela bando sala ba video ekezongi. Ezala bongo. To yebaki pe ke sale mabongo. Beauté image ala na mukanda. Elingo lo bateke ndenga bale koketa ko kuzonga supoto te. Elingo lo babongo te. Elingi po lo bateke lelo beauté image so akepoto akeka Rita Kimanga. Non. Elingi oloba bongo te bande onanga mbote nanu mbote na bande nyonso o bolanda Irsil Botelo TV boze bele o bolinganga boze bele o bolandanga en tout cas bambote na bino esika bozali nzamba lola apambola bino. Merci na ndenge bolandaka biso, merci na ndenge bo soutenir ka chaîne na biso pour que kende liboso. Merci na ba j'aime na bino, ba abonnement na bino, ba commentaire na bino, ba j'aime, ba partage na bino. En tout cas merci bande konanga nzamba lola amona bino.
pe akanisa bino. Alors ndeko o koti na chaîne na biso soki eza mbala na yo ya liboso o visiter Ursule Botello TV. Donc soki eza première fois na yo o visiter Ursule Botello TV ndeko nanga o s'abonner, o commenter, o liker, o partager ba émission na biso nzamba lola akopambola yo. Wana tolobi merci na bato bozo continuer ko partager ba émission na biso boza ebele o bozo partager ba émission na biso en tout cas boko ba toujours na ko partager boyebi awa epa Ursule Botello TV alingara ming ba partage na bino na yebisaka bino toujours ba partage na bino to linga yango do ba partage na bino to adora yango sans bino na Ursule Botello TV mawa plein bandeko nanga merci na bato ba linganga kaka nde bo linganga ka nde bo commentaka malamu ka nde bo sepelaka nanga nde bo bengaka nga nde bo teyaka nga en tout cas nga pe ya bino Ursule Botello TV na lingaka bino makasi koleka nzamba lola apambola pe azala na bino. Eza pasi komona peuple congolais bablo musu elekaka na communauté na biso esa rasoni bablo musu ezoleka na communauté na biso eza babiloko esa la soni lelo internet ekoma soko lalo la muki okotika bo likambo olalo la muki okotika bo likambo olalo la muki ka bo yakafumbe kwei koketi sasa obomona aucho bota ana mwana bébé mais ti bo sala makambo bo raisonner que moto to s'appelle kambo eko blessé kongola eba nete ke ekoki pe ko blessé mutu kongola eba te ke likambo pe ko sala mabe ko ki pe ko beta fo kongola eba iloko anati mais congolais kaka po aya aloba lelo batu musu balobi libala ekufi o libala kokete ekufi o nanya kosi bino ke libala kokete ekufi boyokeli yango wapi nanya yebisi bino ke kokete sasa na bote image ba divorcer bandeko boyokeli yango wapi bomoni bango na komini nini esika o bango bake ko divorcer bomoni yango na komini nini boya kokoba na ba commentaire bomoni yango wapi bande onanga takutu pe ba yinaka pe ba comédien yango pas jusqu'à ce niveau ata pe ba yinaka ba comédien yango boyina ba comédien makasi boye basala bino nini Rita Kimangana na yebaka ye est-ce que Rita liboso bando sa ba live na TikTok na ye bande onanga totala rapito kanisaka peko One Love liboso bando sa ba live na TikTok na ye Rita Kimanga liboso bando sa ba live ta abando saba live ta azaka kuna bote image atikala pe osaba live te abando saba live te aza mutu internet oto yebi ke azaka aza chroniqueuse ya YouTube asala be émission na ye to yebi mais o Rita comme star le na TikTok ndenge comme Rita azaka bongo te do bagaza na muso ayeko zongo pa coquette soki mobali soki bote image akende kubala coquette te mais Rita Kimanga pa yeba ni pété na réseaux sociaux mais to yebi pété tozala clair lelo Rita yebi ke soit pelisi live batu ba otonda ayebi ke lelo soit pelisi live sa bandika koloba soka atie likambata ya bote na kati ayebi ke batu ba otondele na live aibi ke soki ka a partager live na aibi ke batu ba okene po ba ozila loba likamba coquette bande ko botika makoko kimia botika coquette sasa kimia moi so ngana kote la ye wana pe na kosite na kote la coquette pona mona ye na mabeti na kote la coquette pona na yoke sika ofinga mutu te na kote la coquette pona nanu na mona ye na ba polémique te bandeko tozala pe sincère ko toloba pe vérité bato nyonso boya ofinga coquette na TV est-ce que moi bato esi afinga bino bato boya ofinga ataka bote image boya ofinga na TV est-ce que esi afinga bino place problème eza yangwana pona nini biso to batelaka lisusu ki personnalité na biso te bandeko na koti na live andeko moko na YouTube ka awa moyena tanga kombo ezate azoloba azofinga na ye ba bêtise abosani ke ana bato batalaka ye likono ngo pomona azape mama ya bana ataku toza na mobali te mais il faut se respecter. Et l'obité que ce que ça chroniqueuse, oza youtubeuse, faut ya ofinga na TV, faut ya loba ba bêtise, ba bloto sala etika laka, wana batu botala yo.
émission kaka osala ezolakisa image na yo mobimba ezolakisa éducation na yo oyaka opelisi live ofingi no bote image ba bêtise ofingi coquette ba bêtise boya banya tana coquette yango te coquette yango na afinga ote omona yeka na TV ndinga juaka bote image yango na afinga ne yo te muso omonyeka ndenge bolingwe eye na coquette oyoki kaka kazaki mobala coquette abala kirita ayeko to abali coquette muso oyoki kaka histoire mais opelisi live obanzo finga c'est méchant la famille sala musala na kimia po talema po bato batala o ezaka kofinga te lobela analyse na ololenge esengeli na propre nyonso oyaka kofinga bato oyebi na ote omona bango te oyinano kaka koketi po mona kaye na TV osepela na ete oyo bandi kofinga ye eza bien te lelo Rita Kimanga ayebi mamba osala ayebi ke na sima ya coquette aozwa visibilité ayebi ke na sima bote image soka pelisi caméra surtout soka bia lobelaka likamba bote image ayebi ke bato boya ebele bayo tala ye ayebi ke biso bata YouTube tokoya pour que tozwa ba vidéo to enregistrer to tia na ba chaîne ayebi eloko wana yango bomoni akomika mukebiki asali live akende bo asali live azonga bo asali live soka zana ba dépression na ye etala coquette te touta mona Rita Kimanga akekini tanga kendeki asali video o epanzana ki Rita Kimanga liboma Rita Kimanga liboma asala ki video wana epanzana ki etalema ki na batebele après vidéo wana kotalema ye moko aye kosala live na compte na ye asali live pour kaloba omoni vidéo wana po a répondre muto a filma ki ye na yebisa ki onga na Rita Kimanga sala ngo kande na lobela epesa makambo do elakisi ke ayebi eloko sala sko biso to koyo lekisa ka tante na bando finga kan internet finga coquette kende zonga finga Rita Kimanga ngo kende zonga non Ea bien te bandeko nanga. Muto sambwa eza ye moko. Po ayebi loko yo sala. Ayebi. Soki lelo babike o bote image soit ke pota ke bimana. Ye moko sambwa. Po bote image a bala coquette. Coquette aza légitime. Coquette ba bala ye. Ba bala ye penza do leta yebi ye. Famille liambongo. Famille mela masanga. Soki Rita Kimanga obimana bote image kande bolo bana yende ba osambusa ye po bote image ko abandonner coquette te poisonga pa Rita Kimanga po koto na coquette abala ye tala libala ya bato bakenda na commune po basa la séparation ezaka facilité bakosa la pena o akenda mais civil o basale kanga bango fo pena mukanda divorce ba signer pam divorce kuna pena na l'état ba accepter divorce nde bakabwani ka pamba bo jamais alors bande konanga toti ko lexatan on finga koketa batu toti ko lexatan koketa batu na makambo ane lokote yako bomoni yemo ka plibier aseki bino Bota imanji na minute okuta za ndaku ya nani ya Rita abenga Rita désert nazoya soki lelo ba benga Rita désert nazoya ye moko Rita osi respecté te po nga pende naza nanga mwasi bo mobali pena tikinga akebala muninga nanga mwasi ezate ke mobala tikinga pa ke bala pede atikinga ne pa ke bala muninga nanga mwasi bandeko nanga ale mobali ana ke bala muninga nanga mwasi akia bali muninga nanga mwasi pesi mbongo internet eziki na sambo internet mobimba ale kaka mobali wana lisusu abenginga alo nazoya alenga pe na bi okay yaka bando nanga wana seke kotuleza wana pena seke kotuleza makasi soki peneza ya solo nde bolo baka wana ke o abenga ka désert yaka bengie nazoya ye pa lobike okay yaka wana seke kotuleza wana pena ngamba Rita Kimanga kotula pendeza et puis kotula na esenga délivrance so eza soki peneza na niveau wana boti ko bebisa ba réputation ya bato boboni lolo kwa réputation ba somba ngote bote image ana poto akende makamune na poto na pasteur de la foi to bien que azwa ba vidéo aza cameraman ya église ya CFC ya CFC to yebie
alors botika kosali ba réputation batu ezala bien te bote image na bo lobela ala mobala libala coquette wana pe bo finga aza femme mariée moi respect na moi ça libala et ça la bien moi respect et ça la paie bien to bando vanda ka lelo rita salibwe muta o mema makambo onyo sur internet eza ye moko soki rita kimanga internet ebunga ki ye déjà akei kongo lukia sala vidéo mo boya liboma po zonga na actualité bomoni babiloko na yebisa binyo bokanga ngo lelo rita kimanga bando luka kozonga na actualité o soki siliso bote image akekin lobi kuna to lala to mona actualité musu ekoya po ana posa akoma komba koma da ko cheka koma pe star lokwa coquette sko ana posa sko to tsaka eka chaque jour yambo mona bimisa bablo mo o fallait pas abimisa mais ba yela biso ba preuve vidéo mutu lokwa ngapona nzima ke bote image kende ko lala kuna il faut na mona vidéo soki video ezate na ondima te abimisa ba audio peza la karate za la sika o ba solola abimisa ba audio abimisa ba vidéo pour te comprendre te confirmer que oui bazonga ni pona minito video ezate preuve moko ezate de eloko elakisa ke bazonga ni ezate kokati libale kufi kokati ba divorcer na kosi bino kokati na bote image kande balela na makasi to mona ngo na ba video kande balela na likono ngo bolingwa makasi eza wana bakomi ba divorcer ya lukuta alors Rita Kimanga tika kolekisa tana yo na olukaka ba buzz na makambo o eza ya buzz te coquette na mobali na ye baboyani te bazali nga na ye ko informer bino ke coquette sasa na beauté image baboyani te bandeko nga bazali beauté image azaki na poto aza na poto pona makambo ya pasteur de la foi na bango église mais beauté image na coquette jamais baboyana ba mwasi na mobali o baucho recevoir kutu bébé na bango baucho yamba bébé na bonka mikolo yo après bino bolukela baba boyana nandeni bolukela baba boyana nandengeni baboyani te bazana bango kaka mwasi na mobali alors Rita Kimanga soki ke oza vraiment sérieuse na makambo zo sala na makambo zo loba bablo musuyo zo loba te motindaka batu ba lobela yo en tout cas soki oza vraiment sérieuse na ba propos na yo yaka na ba preuve soko yena ba preuve o mona biso to changer na biso pe maloba biso to changer maloba soko yena ba preuve o mona to changer pe maloba to lobela pe likambango na ndenge mususu eza nango ka bongo donc yaka vraiment na ba preuve yaka na ba preuve donc ce qui preuve ezate et là que libala ezate alors tika mama abupia ava na mobile na ye na kimia nyoso merci na bato bolandaka irsi botelo TV bandeko nanga merci beaucoup. Merci beaucoup na batu nyonso en tout cas na pesi bino merci ba o nyonso bolandaka nga ba o nyonso bo partager ba émission nga ba o nyonso bo soutenir ka chaîne na biso po ekende liboso to pesi bino merci mingi nzamba lola a batela bino wana ya bino irsi botelo TV ayaki na bandako na bino pona koyebisa bino ke coquette sasa na mobile na ye babwani na bango te bolanda internet te internet ezala kaka bongo internet elukaka ko panza mabala batu pona ko luka ba vie alors coquette sasa na mobile na ye baza toujours ensemble na bébé na bango oyo bauti kobota sika na minute pote image ana na poto akendeli na na ndako Rita te poto na ye pe ake ko vendre pa ya Rita te poto na ye ake na ye makambo susu ake makambo na ye ya ba affaire akendeli na ye na ndako ya Rita te alors il faut arrêter à un moment il faut arrêter ba buzo ba mususu ezalaka vraiment malamu mingi te ndeko na nga yo o kotina irsi botelo TV mbala liboso soki ezamba no ya liboso au côté na chaîne na biso en tout cas au s'abonner au commenter au liker au partager l'émission na biso nzamba lola akopambola yo na système a bien na ndenge moko bien partager nos émissions partager na ba camarades na yo partager na bandeko na yo partager na famille partager partout nzamba lola akopambola yo. Voilà, tokutani à la prochaine occasion. Soki Yesu a zongite. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos émissions. Bisous. Bye.